Les conseils du soir, bienvenue dans Père Petit TV. Bonsoir chez vous, bonjour. J'espère que vous allez bien et merci à tous les abonnés de Père Petit TV. Merci à tous les abonnés des conseils du soir. Merci na pesa biso matoi na bino. Merci na pesa biso batana bino zara vraiment passé. Pesa biso yango asante. Merci et bonne fête à toutes les femmes. Baso sakitoko au bar na chaîne. Bonne fête à vous. Et tika été année le 8 mars à tour ezala fête moko ko ezaka ya liputa te to ati puta to no tambo na nzela non emema changement quelque chose un plus conscience na biso ezala révéler et puis ezala réveiller et puis to meka pe ko ça ba créativité moko boye afin que to émerger un peu dans la société. Nous boyebi so na ye liboso na bino ezaka toujours na ene loko ya ngoto eko kabwa na bino. Lelo to eko lobe sujet moko eza très important. Et bandeko ebele ba komela ki bisope par rapport à ces jeux de na ba réseaux sociaux sur basi ya poto. Alors lelo to eko sur la ngo elongo na bino. Eza na basi ebele oyo baza na ba raison oyo estinda bango ba changer bazala oyo bazala te. Alors si j'ai un biso alelo ezali, qu'est-ce qui fait qu'une femme sur aye poto a changé? Ba on sous terre majorité. Ya pi msu pe ba ya ba changer na bango te. Aye poto atsaneka oyo azala kala. Mais la plupart ya basi mingi ayaki bien na Kilbe, ayaki bien na Afrique et pas ya utaki a komi awa a changé. Et mingi ba komela ki biso toye ko kabola ngo elongo na bino soki pe yo okolanda émission oyo ozana oyo oyebi ko hésiter te ko komela biso to pe ozana oyo oyebi za contraire na oyo to lobela a ko hésiter te to boya ande ko finga mais to yambaka nyonso oyo bolobela biso po ça conseil du soir to se compétaka. Bandeko nanga basi na bandeko nanga mibali po to za ba réalité nango. Ils ont bandeko moso abasi bakana ko changer te. A souhaitaka te azala o azalelo. Mais suite ya ba réalité akutani nango na libala na ye. Suite ya comportement moko o azo déplorer na kata libala na ye. Yango esala ki a changer. Yango esali ki assez a comment on femme seule. Yango esali ki assez comporter quand azo ko se comporter wana. Toyebi que en Afrique ezaka majorité ezaka mobali akeluka mbongo moi ça tient na ndako depuis moi ça kocha moi les lots mon apporte mais majorité ezaka mobali nazo kineluka mbongo moi ça tient na ndako. Mais awa na bapoto na basi na mibali biso nso tokenda misala. Alors eza misala moko te ezaki non o eza basi o eza mibali te non misala mosusu okomona ke non oyo na Afrique mo ça ko simba ngote. Mais ana poto na basi na mibali tokendaka ndenge moko misala tosalaka misala ndenge moko. Alors eza na basi mosusu ba viva ba problème makasi na ba foyer na bango mibali na bango bayaka na bango bien bakoma lokwa balezi men bakoma ba fatigué mibali moko ya préférant na ye avant na ye TV po yebi ke moi si nanga ba opesa ye na Europe de pesa suki social wana awa moi si nanga ba opesa ye carte ebiti collier za nango ba opesa ye et papa mikuta za nango te na ko fana nanga na ndako yakine luka msa eza mibale ebele bakoma na poto bakoma ba fenea. Alors ye alingi ko sa musala te mobali alingi ko kino koluka musala te mobali alingi avanya la TV banda tongo tipo quoi andimi na ye ba msu bandima na ko ba babysitter abokola na bana komine ko bokola ya bana andimi na bokola na bana ndako mais moi si na ye ala muka tongo akende musala eza malili ezali eza mo ezali andimi moi sa kende koluka mbongo aya kufuta babi mais ya fandi na ye na ndako azobenda na ye bote nde bango balobaka aosala na ye santé aza na ye wana na TV aza na ye wana na kokipe bana. Alors eza basi mosusu ba supporta eloko wana te parce que tout le bas vrai
nga na oke musala na futa bila ndaku na futa courant oyo ezaka talo na futa ta mosusu noza na mutuka crédit na futa mai. Alors yo mobali ofandi na ndako osala eloko te non parce que ozobela mais oza no makasi moningi osala te. Mibali ebele bakoma balezi bango nde basalaki basi ebele bachange ya bango nde basalaki basi bachange. Mwasi moko azalaka na boule ochange te azalaka na makanisi ya kokóma na impoli te azalaka na makanisi ya kochange na ye te mais suite bapesi baresponsabilité moko oyo mobali akokozwa. Mwasi afutaka ndako mwasi afutaka courant mwasi afutaka mai mwasi tanto ye mpe moto apesaka mbongo biloko ya kolia mwasi alatiki mobali azwi mpe otoritaki mobali yango ozomona basi mibali mingi atiki mwasi na poto akei na kini akibala kuna raison o basi apo to bayokaka te basi badingi kodomine mibali. La plupart na vie bango nyonso te la plupart mibali mosusu bandingi kosala te baebele. Je me souviens na banosala mosala moko boye ezalaki na mama moto banosala na ye mama banoyela mikolo nyonso mobali na ye asalaka te mobali na asalaka te mais so moni mobali na ye okoloba yango oyo aa na biro moko akotaka bimaka ntanga nde oyo azwa mwasi na mosala mutuka donc mobali atambola nango eza ya mwasi mwasi asomi wana mbongo ya salaire na ye mobali aosala te afandi na ndako oyo bana bakoli bana bakeluka mbongo ya osala susu te afandi na ndako na mwasi mwasi afuta ndako afuta courant afuta babile oyo ezalaka epezaka. Alors mama wana akomeki koloba nazomona ntina mobali oyo naofana na ye te namona ntina ofana na ye te mpo makambo ofo ya sala ya osala te papa azalaki kasoka ye omona niti ye nzeke na mosala propre bien safari pantalon bien mbenza chaussure atelemi wana donc ozomona libandi mafuta soin outi nango mobali asaka na biko kaka boye donc ye azaka wana mpo aliaka mbongo ya mwasi azwaka mbongo na mwasi mo atika mwasi akende mosala ye aosala eloko te ebela basi basupporta yango te esalaki bachange bacomportement na bango. Eza mibali mosusu mpe azosala ye azosala mwasi mpe azosala mais azwa bacharge babile oyo eza heavy babile oyo eza kilo eza cher lokola ndako lokola courant lokola mai apesi yango epa mwasi donc bakabolaka 50-50 donc yo futi boye nga na futi boye donc ye na mwasi baofuta babile lokola bango mibale baza mibali. Alors oza na basi ebele basupporta yango te basi ebele basupporta yango te échange batiti na bango mosusu ndeko mosusu obilanga nafuta yango naofuta yango naosala yango naomimona kwa neti nga monde mobali naomiprendre naza komizwela responsabilité namisombelaka bilamba na nga namisombelaka bakadio na nga donc naomimona neti naza nga moko. Alors yango namona na nga ntina pe te natina je n'encourage pas eza baréalité bango bakutana na bango parce que tokonanaka bango mais eza na motu moko taya to abenga bango to mpe avandisa bango mpo tuna bango pourquoi est-ce que base comportaka bongo eza ebele bana baraison na bango oyo esalaki lelo bachange bacomportement na bango suite ya mibali oyo bakutana na bango. Mobali moko azosala oganye mbongo na ye mais ye mbongo na ye atiaka neka internet soki atia internet mpo atala biloko na ye na kati ya réseaux sociaux esili na bilamba na ye esili oyo etikali wana etali ye te. Ya des hommes pareils eza mibali oyo baza bongo awa mibali oyo baza bongo na Europe azwi babile oyo ya minene atikeli mwasi. Alors eza na basi ebele bamonaki o tambi na secondaire na nganga moko lokola nga moko naza capacité ofutela babile kofuta ndako oyo ezalaka heavy kofuta courant kofuta mai mais pourquoi est-ce que nakoko kovanda na moto boye oyo azokipe nga te. Eza na mibali basi ebele bachangea suite ya biloko wana. Alors bandeko na nga basi bandeko na nga mibali biso baoyo tojugeaka bango tosepelaka tozwaka occasion ya kopusana pembeni na bango toyebaka nini oyo bandeko na biso esalaki
ba changer ba comportement. Comment est-ce que pourquoi est-ce que bandeko na biso so ba ye awa? Pourquoi est-ce que bandeko na biso ba ya awa ya basi la plupart o ba ya awa ba changer ba comportement na bango? Eza ba raison ebele. Eza ba raison ebele. Alors toi tu jara batu na libanda te. Tu jara batu na libanda te pour mutu na mutu. Ana raison na ye oyo esalaki a changer comportement na ye. Yo pe ozolanda ngai. Soki oyebi raison mosusu oyo esalaki bandeko na biso ya basi o baza awa ba changer comportement na bango, po hésiter te ko komela biso, po hésiter pe te ko benga biso, ko hésiter ko tinda biso message et ça toujours welcome na chaîne na biso. Merci na bato so ba ndai biso, nalingi bino mingi. Bye bye.